Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Masolo Yakine. Masolo Yakine, elle est là pour vous faire plaisir. Cette émission fait plaisir précisément à Yapatini, comme le chef d'état-major, Nanamir, sans oublier Pierre Elvis, EM, la japonaise, Bissika Bozali, Natombe Libino, vraiment mon colo, et là mon pourquoi, et là mon Bissika Bofandi, et puis merci, n'a téléspectateurs, Nyon, surtout Yabitivo 3 au Bazolanda, soit en direct. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous s'il vous plaît, massivement, et partagez le vidéo pour na kosala biso vraiment plaisir va pandisango auto koloba lelo nazanga mon côté na plateau nazana ndeko Yams Yambe auto komeka un peu kosala analyse ya situation moko ezoleka na artiste et comédien pe na journaliste oyo lelo batu ba robenga ngo kaya viol ngana ndeko Yams Yembe on ne pas de témoins mais tozaki sur le terrain parce qu'on a essayé de parler avec la fille. Yams a essayé de parler avec l'artiste et comédien en question qui s'appelle Fâché Kalombo. Oh lelo Yams Abimi très je ne sais pas pourquoi. On va essayer de parler avec Yams Yambe. Na pesi mo na mboka mbote. Mbote na bande kono so ba tala biso partout ibisika bozwami na pesi bino mbote pina tomeli bino mokolo elamu mokolo ya pokwa so ipe bozana pokwa déjà so ipe bozana butu bola na malamu so ipe bola moki sikoyo et zolandela bongo bisika bozali na herbo la biso. Merci beaucoup na bande kono so ba tala nga awande isika nazali na BV3 télévision na opanza si BTV3 isika na opanza si konteke. Et avait Pierre Elvis, boss, en tout cas, vieux, au moins, nous avons petit le 27 et le 28. Locataire déjà locataire l'autre déjà social système ça un peu bien par rapport à ndenge kamera mbisala moi $300 on est ça bien à foutre à palais na chapé moi carburant et ça ngati to makasi mboti na bande kono so ba otalanga. Merci beaucoup, voilà. Voilà, je pense que le message est passé. Peut-être on va encore se rappeler de ces messages par rapport à notre boss. Autant le histoire mon qu'on a osala pousser pour ne pas expliquer nous surtout bah fait art ou nous surtout c'est pas ça qui situation tout ça a osali kambo ya ndeko Evelyne oza chroniqueur na chaîne moko DML TV à sala pe na Congo Suisse. Sobo koti bo Betty Evelyne bo mona e asa journaliste et puis dans des konabiso ya mobali Fâché Kalombo artiste et comédien de kwa benga ki basala na ye émission de kwa komi kuna ya mwasi ayaki son caméraman plutôt et puis bakuta ina de kwa proposer Mélanie na bi pesanga mai subitement la fille s'est retrouvée dans la chambre fâchée. Moutakala yena fâché à tout qu'est-ce qui se passe à l'obito sali biloko babenga kadana Eve tu ko sala koliambuma c'est-à-dire après ça la fille ayaki koluka ndeko shiki mukadi aluki a signalé tala nenge fâché salinga boye alobi ete to tchana seto boma moto botika kaka limbisa ya zande kona mobali prochainement on était tous là on a essayé à kolimbisa et par après c'était au mois de février après un mois de mai comme en mois d'avril la dame se retrouve qu'elle est enceinte et puis à ça qui va démarcher pour Luka fâché ou fâché à Pessi Pénan de moi si espace T c'est-à-dire que moi si pas le bas qui est à Colongolazé parce qu'il y a des filles chrétiennes qui grandissent à une famille où ils ont malamu à coquille jamais que ça l'avortement na misune ils ont l'issou à tali à venir et à moi na Luka qui va ça la Luka solution de la miable n'en de ko fâché oh fâché à tiki Pénan de l'éternel il y a des voices oh bah il y a Evelyne Babenga qui est circulé je viens de Konabiso Blandi Mafutabi oyo mais qui ko lancer voice encore en pleine émission entre discussions il y a ndeko fâché na grand frère on sent que fâché reconnaît qu'il est enceinte mais ce qu'on reconnaît que Zemi oyo plutôt ezala et pas ndeko Evelyne il y a journaliste ezali il y a fâché mais ce qu'on problème c'est pourquoi fâché a okima ba responsabilité na ye ndeko Yams to bandi pas moi là ba acte non posé à liboso fille à qui nanda kwa fâché à se retrouver na kati il y a chambre à fâché mais azalaki bolumbu mais ya ki na ka émission
est-ce que ça va acte moko malamu fallait fâcher à se comporter donc non sur le cas positif vis-à-vis na fâché. Bon, na kolingana za moi. On a mon analyse nous et sengaka au papier. Papier voilà. Ndeko ake oluka fâché. Bakomi kuna faki bakuta na fâché. Basololi na fâché basala émission. OK. Basali émission te babeti biteko. Aratatata. Pi. Babeti biteko ina fâché. Kobeta babeti biteko to babini biteko ina fâché. Toyebi te. Relation nini oyo ndeko Evelyne azalaki nango na fâché. Premier point. Deuxième point, journaliste otambola sans caméraman sans réalisateur. Aza journaliste en formation professionnelle, c'est quand sous na kati ya profession te yango otambola sikoyo ye moko. Ya lokwa soda otambola sans tennis, sans carte, sans munduki, sans berin, sans web, aza sous soda te akomi civil erwana. Toke sous musika e bandi boni ya azaki likola mbetu ayaki osala émission a se retrouver likola mbetu a fâché tozwi 5 cas oyo to décortiquer yango na kata 5 cas to bandi na yaki na kosala émission ndenge nini a se retrouver na mbetu ya fâché a se retrouver na ndako fâché po ba offra ki e mai ba offre e mai nde après mai tant a eu connaissance na ye a se retrouver na chambre a se retrouver mutakalisé déjà ba biti biteko déjà pas fâché. OK. Bon, toi une analyse mou normal. Ce qui azaki na relation na fâché te. Fâché asalaki bongo seke ya lolenge fâché ça va finir so basa ba yaka luka eh. Oui, selon ba dire il y a la fille à lobi na eton a qui fâché ki azana zemi fâché ebisi ke bon za moi ça liboso te. Ngai na bon ba fille bazwa na ba zemi na ngai bon c'est un peu ça. Voilà. Et ça acte on doit poser déjà ya mabe. OK. Et ça acte moko oso basaki ndeko na ya moi si to leki na ya moi si ya ngara agir de la sorte ko to ndeko bandeko mibali yana bazwa agir ti. Alingara ki ne peut-être au-delà ya makanisi bandeko mususu. Ngara ko bandeko fâché luka famille wana bosola. So sali mabe. Ndeko yo sala émission pa na yo okitisi sous-vêtements sali makambo faki osali za kitoko mingi te za responsabilité et puis tant on comprend que osali makambo za responsabilité luka ndeko bosolula luka nasalaki mabe noza ndeko na ngai toza mwasi tala jour wana tuko na meleba whisky makasi epesaki nga mwa kiyantiki esengaki afai na bimisa kobimisa ya problème te mais limbisanga quand même yo oke ozomwana te ndeko ase retrouve na zemi zemi ndeko ase retrouve nango aye kose rendre compte après un mois événement ça na février na mars ndeko aye kose rendre compte kana ala zemi abandi kobenga fâché bakutana fâché azobetere bazigzag baye kokutana na fâché kokutana bakutani na fâché Bake sou na ndako fâché. Ke ayambaki ya liboso na terrasse. Ayebisi alobi a moto solo makambo yo e ati. Tokuta na lobi na ndako. OK. Aye na ndako. Ko ya na ndako ba solo na fâché. Ba proposer 3 points. Ya liboso eza avortement. Ya mibale ezali bazula ndako. Ya misatu ezali ba se présenter pa na bango. Oyo fâché déjà l'ingaki asala te parce que fâché déjà à bala. Asa marié. Moya se présenter par la fille et ça qui sauté. Déjà proposition à liboso na déjà to chango croix. Toke na proposition à mibale. Avortement la fille à boyaki. Déjà croix. Arobota te. Toke na troisième proposition zaki loyer. OK. Place à Rofanda, Facha Lobi, Ngai Awa, moi selon ma dio ya la fille. Moi na fa na awa ezate parce que ebe biselanga makambo. Peut-être emsu ndeko, azana ba relation emsu ba ya kapé otala ina ndaku. Tout à fait. Ou peut-être pas za mutu star, yebisu ba star ne ba fonctionnera star azana ba to ba futela ndaku, azana ba to ba futaka mai ba to ba futaka courant. Ba to ba tchaka provision, peut-être emsu ba tchaka provision so ba yebige akomisu na ba to musu kuna ba ko chati. Déjà ezaki moi qui to ko mingiti. Mais na makambo nyonso wana on a sala analyse ndeko na ngai kona côté ya fâché côté ya la fille est-ce que c'est là to si maintenant côté fâché voilà avant to côté la fille parce qu'il faut que les spectateurs va comprendre on va être là au milieu du village mais oyo et les cani déjà moi ça a zemi
surtout moi, je défends Fafaché. Ndeko Yams. La fille a le beurre avorté. Alobi ba sur la haine d'ako, on fâché à boy. Et à boy, t'as cause à peine en bon côté. Alobi que, bon, tout le baki à boy, t'as cause en bon côté. Voilà les arbres à propos na yo. Et à côté, il peut qu'on le batte na cause de la yonda, mais si côté. Bon, c'est comme on a mis tourné. Tant que yo zemi si moi na ya battu. On dit que moi na on dit que moi na ça na zemi. On kokoka cause la haine d'ako parce que pour l'instant on a la possibilité de loger et pas na yo. So comme on dit que moi yo loger et pas na yo et ça te. Tinda na famille na auto pas parents na yo. Ou bien, Zuela Endaku olingi te loger, ce qu'on est fâché au juste alinga qui la fille a ça la nuit. Ok. Yo olinga bongo na ndeko na mwasi bisika revendre des ates za mokumba mutu mususu Zuela ba responsabilité. Bon, Léona qui ça m'a comme belé hein. Léona qui ça c'est comment mutana zemi vendre pas nonga mona supporter. Et comment? OK. Dans zemi mais on vendre pas bino moi je vais supporter. Ezali. Est-ce qu'après ça qui est proposition? Ya on a biso la proposition mi ça to fâché bisa kinga yango. Léona qui ça c'est comment on a zemi moi on vendre pas na ngizati vendre pas grand-mère on a biso. Tu pas et pas maman a biso. To et pas ya père grand-père on a biso. Possibilité na pe comment? Moi ça va bota na butu mobali avant na pas na mais moi ça va bota na famille mobali. OK. Les lieux comment? Mais et loko moko et empêcha quitter fâché à soula dans la fille. OK. La fille a une pose pas sur l'inda pour la crédibilité na yé vis-à-vis à famille. OK. Mais fâché pour que vous battez bon dans un premier temps le quoi non en bon côté il y a quand même pas nanga aux dans ta chambre moko. Dit Delix to mobutu mususu petit mususu abenga wana mobutu to nani bino nyoso na so bongala na chambre na wana tanda la fille elle dans la chambre wana si jour na zambongo na ko zola tanda ko mo ya chambre salon na ngengi kuna nda wa chambre salon ko sana ngo eso ebele mususu $60 $70 soki belé $70 chambre nda ko mo chambre salon avant tanda ba likona basi abongo mais pour me ça déplorer za nini na makambo nyonso oyo ba effort nyonso ndiko osala fâché osala kwa au minimiser ba effort. OK. Ya batu pendant que azo minimiser ba effort ya batu c'est mieux ça nini écola et pour ça là pendant que azo murmurer ba effort oh la fille azo sala yemu kona fâché sans que famille ba yeba. Parce que la fille va dire qu'on luka fâché avant famille na yeba que azo zemi. C'était quelque chose il y a quoi arrangeant moi l'amiable. OK. Il y a bien que ils a affaire à zemi. Alors tant la fille a luka crédibilité na yé na famille a luka peut-être a pesa ngo sou moi soupe wacha moi pilipili moi mungwa et comme sou moi lengi. Ta esika na moni que la fille a commis ça moi lengi. Fâché à violer. OK. Maman a violé ils a facilité na ebisa yo nzamba sala force mon en tout moi si moi sera kangi makolo na yé. Abi mobile okota to okota to. Kasi ya lobi ayebi te pour se retrouver qui déjà ni. Yango na yebi si yo te. Non ya. Nazo ya. Soki moi si ya lobi mobile okopanza makolo nete okopanza makolo. Oui, moi si ya na force mungu nzamba chana katikata makolo mibale o au moins ka céder mo. Akoki komela pe mandenge ni soka obi te etikala te. Mais tant la fille on a biso facha viola qui est. Facha violer na angle nini ba yela qui est mai. Mai wana ba yela qui la fille, mai ba yela la fille wana. Mai wana ba yela qui na vert to na mulangi. Moi je sais pas. So qui ba yela qui mai. Mai ngona vert ngana kenana ndaka fâché une fois déjà. Ta on a uto kende kuna. Cuisine na salon wana eza minute de seconde de pété. Donc eza awa cuisine yango yo. So la kina ozoli mai na cuisine. C'est par là que vas-y volume pour éviter drogue, to éviter to défendre tes mains. Drogue eza matière mususu oyo ozape pas benami so mutu mutu omona ke mayo mayo kudu so eza tana moi salité moi mketo mona mayo eza salité. Bon, peu importe, c'est le sikoyo batela ki nini oyo sali kendeko ala la bongo. Batela yango pendant combien de minutes? OK. Oyo mutu akena kozwa mai ya umeli ba ele mai.
so belaki mai na bidon mai eza ya kokangama batiaki yango na lolenge nini bafungolaki bidon batie to bazwaki seringue babendi mai ya Valium na non eza analyse mama police scientifique ntango asalaka makambo nosunga na oyebisa o eza baanalyse oyo toluka nini tokobimisa fashe to ndeko mwasi ana lokuta to ndeko fashe mpe lokuta aondima azoboya wanga na zemi voilà bazwi tonga batoki mai ya Valium bapurge na kati ya mai oyo déjà eza basomba déjà moi je sais pas tout ça c'est à vérifier ou bien la fille a parlé de cela pour sauver sa crédibilité vis-à-vis de la famille parce qu'elle a une bonne crédibilité dans la famille. C'est une fille très sage, intelligente, respectueuse à la famille. Tout le monde la respecte à la famille. Alors, elle a vu peut-être que via ma Sony Ongana Sali, je ne peux pas se dire ou bien se lever devant ma famille ou ma soeur pour dire que dans un zemba sentenga dans les villes boy. Et il y a la discrimination pour naïe. Alors, il fallait aller où? Il fallait aller plus loin pour dire que Bacheli et Valium. On va si c'est vrai, Ndeko Yams. En fait, moi je connais, je dis bien, je fais des analyses. J'essaie de parler avec Faché. Faché lobi nanga Ndeko nanga. Soki azaki fautif alinga akima mboko maman. Daniel Massawa non, Azali. Non, Azali, ouais. Écoutez ma soeur. La fille, bazana na dossier na kankokolo, kuna la police a kankokolo. Oyo, ba police basa qui descend sanda kwa fâché azate. Bakendo lukaye peut-être zaga dimaki. Non, bazan lukaye fâché azate. Parce que ba signaler biso déjà que non muta benga ki fâché kwa ebse que kima ba lukisalo. Ndeko Yams. Soit nous place yande ko moi soit na zale kino ya moi. Bon. Peu n'importe nini oyo viol ou pas. Lélo, moi je vais aller plus loin. Okay. Ma soeur, nous sommes des éducateurs, nous édifions, nous tout ça des fois tout divertir à la télé. On doit parler des choses pour quelqu'un retenir quelque chose dans mon tour. Aujourd'hui l'éducation n'est plus élémentaire. Aujourd'hui l'éducation n'est plus des bas âge. Mes parents ils belé beaucoup éduquer banati, mes papa ils belé beaucoup éduquer banati, beaucoup orienter banati. Vous comprenez? Le lot sexe c'est comme à la portée de tout le monde. Le lot moi à 17 ans, moi il y a 20, il y a 37 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, mais moi à 17 ans, vous pouvez imaginer, mineur. Vous comprenez? Quand il s'en va que papa n'a quand même un violé dans ma casse. Et ça dit bana mike ba banga sous ma cambuté. Tu condamné à fâcher, tu es condamné fâché et couper sa ampleur. Et pas bande kubasi oh bon coup derrière ma cambouille. Le lot tu comme le baké Moïse Mbi aza on dirait na moi raison parce que y a attends déjà il y a des rumeurs qui circulent le Ndeko wana Eliane asali makambo kandeko nandeko Moïse té. Asala ngona ba autorité musu ya mboka oh ba boya ko za la discriminer incrédible bazwa mbongo ba pesa Eliane ko ba boma dossier wana. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les filles tournent tout autour, il y a la futilité, mon robot. Je reviens à la sujet. Pour dire ceci. Ce qui réellement, fâché à la fille, on a Valium. Ce qui réellement, fâché à violer la fille, qu'est-ce qui manquait à la fille? À Luka directement. La police pour aller au dénoncer acte basala ki wana. La fille ayaki ko solola lande ko moko ya artiste comédien. Tango makambo ane salami après 2 jours. C'est maintenant que les artistes wana ou bien de quoi wana to frère to grand frère wana mema en internet ne aleka ki ko apaiser, c'est-à-dire que laisse tomber tika. Moi si je condamne la fille, yo va tellement il va violer pas mutu. Pourquoi garder le silence? Ok, c'est par après ma campagne parce que la fille a eu qu'on rendre compte qu'il y a un azemi plus tard. Bon, fâché à moi mon était. Ok. Fâché à moi mon était. Non, Mélanie, on a plein d'émissions. Hello, mon ami la radio. Il y en a qui t'ont monté, moi, fâché. Et non, on dit qu'on met à la plastique, il est quoi? Moi, maï. Ok. Fâché à moi mon était. Evelyne passe à moi mon était. Ok. Ba yebi mambasaki bango mbale. Ba lukana bango mibale. Ba solola bango mibale. Ba trouver terrain d'attente bango mibale.
barokuta na balukana fâché azomona te azoyamba téléphone te fâché tout ce qu'il fait d'envoyer géri nande connaît mususu ya mobali ba sa artiste comédien de ba camarade ne po ba ya ko se représenter na famille à moi c'est pas ni manque à respect na famille ba ninga bongo bon yo tie mona ba tu zemi yo zo tinda géri aya kokuta na famille à moi so yo tie et puis géri na ba lox mususu wana ba mutonti ya wa ya kofunga wana eza maloba ya nani oh ya nani Evelyn Alobaki Evelyn Alobaki à santé qui n'a pas ya fâché eza manque ya respect non pas seulement manque à respect manque ya responsabilité manque ya respect déconsidération crédibilité ya famille na ya la fille fâché za ki ngoti maman na bisu yo moi si yango ezaki kaka loka baso beze erreur yango ekomi makambo wana poso ezaki moi si olingaka otinda olingaki yo moko se présenter voilà maintenant on revient si famille wana raison respect olakisa bango que oza quand même na moi si oyo yo olingi otchezemi peu importe akoki kosala ta semblant ça y a semblant yo kotina ba camarade no yo mais moi je me demande maintenant pour tonton Chiké qu'est-ce qui se passe réellement au babengi yo lelo Jida na kata makambo oyo pona nini bon au départ ngai na mekaki kosola na fâché na meki kosola na fâché grande sœur ya la fille a bengaki ndeko na biso mo camarade na biso mo ba sololi na ye ici la fille a expliqué problème ndeko wana bengi fâché aye pa na nga bengi fâché papa boni en tout cas fâché makamani zo sagrafi kaka na bi ya solo benga inga mona sola na abengi fâché allo ndeko bonjour boni bien izayam c'est oh tata boni bien ndeko nanga oza wapi oh naza bandal et c'est na posa na kuta non c'est vraiment urgent naza ba voice sur na téléphone nanga c'est vraiment urgent il y a ici fâché ici ngalobi non naza na bandal ligne déranger nga ligne déranger OK mais naza vraiment na posa na kuta na ote to sango lobi nga bi ko memanga lobiti je sais pourquoi na oluko za ki le 28 avril ça mardi. Je sais pourquoi je te cherche maintenant. So même nga lobby ça m'est égal mais nga za pour ça kuta non lelo parce que c'est tout traiter makambo lelo to ko trouver solution facilement. OK pour moi ate ya kana parler. Na yo bima, na yo qui est pas fâché. Na komi na soli na fâché, na soli ala ki singa ayi singa pe makambo nyonso ba soli na la fille. Lo lenge ba solo la pe na la fille. En tout cas tant on peut na kuta na la fille ba pour musu fâché lo baki na on peut na la fille. Et c'est concordé. C'est vraiment ba solo la qui quand même la fille. Mais la fille banda akenda facha ebisinga boy la fille banda akenda ayaka lisuti ngana yebi la fille te na kutana na la fille avant kutu to sala na ye émission na avenir ya Bouiboui parce Bouiboui avandaka au moins sikanga na loba ke to luka fâché na la fille ba luka deko yam peu importe peu importe donc peu importe les problèmes t mais déjà tant ba kutana 2-3 fois bazana peut-être na relation o ngana na confirmer te o ba tisaki déjà ba momi balé relation mo ba tissé ba momi balé o ba yebi moi je sais pas alors démarche non après suite bah oui ngana sali démarche nanga le mardi na qui pas fâché le mercredi je suis resté chez moi à la maison na qui boulot nanga musala et le jeudi na zaina musala est toujours à pause na 12h pour na luka peut-être place mon alia na moni ba ndeko ba benginga lisusu pour me dire que fâché jusqu'à là à se présenter quand on a famille na meki obenga fâché il me désolé katina bon ala mutu le jeudi voilà. Le jeudi na butu na bengi fâché na bisi ndeko nanga tala procédure makambezo kendele nga naza na bandeko ba préparer naza bandeko ba sola pour makamuna yo naza pena yo mutu le concerné Posananga ezayo Doto nanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tina suka tindelanga